patiemo. Moindo atama patiemo. Ete kundi papa tinetemo. Moyo patiemo. Tokio peki kolo bango. Babenga kayo nani évêque pasteur to nani matondo mingi ba katembizola na bandeko balandi baso biso tozali bongo nesongi ya nzela. Nesongi ya nzela eza molakisi nzela monani kibangu pamba te tozali bakobi ya mosala oyo kibangu abandaki na 1921 oyo bakangelaki ye mpe bakatelaki ye etumbu ya liwa oyo asalelaki mibutu misato na boloko mpona na katanga. Yo ozali nani? Ozali kimbangiste to nani? Nazali moyindo na kati ya kimbangisme authentique. Soki tolobi kimbangisme authentique pamba te eza na liboke moko ya bandeko bamibengaka bachrétien kimbangiste. Nzoka ekozala bongo te, mutu mwindu nyonso aza kaka kimbangiste naza chrétien te. Elingo loba boni penza pesa biso ndimbola. Elamba na mutu bakokani te. Mutu aza mutu, elamba eza elamba. Na bongo okoki kolata elamba olobi naza mécanicien olati elamba ba mécanicien, mais en réalité kozana mécanicien te ezaka elamba ki mécanicien olataki. Okoki kolata pe elamba ya infirmier, moza infirmier te ezaka elamba olati. Oyo aza mozindo makasi azopesa définition ya malonga eza mutu oyo azali na kati ya elamba nde ye wana. Nde boye tolingi tolimbola ete nani oyo aza chrétien, nani oyo aza musulman, nani oyo aza bouddhiste, et nani oyo akoki kozala to nani oyo aza kimbangiste. Bouddha aza na eteni ya Asie. Mahomet aza na eteni ya Barabe. Yesu Christ aza na eteni ya bamindele. Kimbangu nde azali. Soso tozwi bakombo yango kaka tokomona te bato na bato eza na minoko na bango. Soki balobi musulman par exemple soumis balobi yango na français te, balobi yango na arabe, aza soumis na arabe. Bouddha eza pe na monoko na bango kuna. Lokola Christ pe eza na monoko na bango euti na Christus. Biso pe mfumu kimbangu mozipoli ya mai mabombama eza na minoko na biso. Baye babotami na contre oyo ba occidentaux bakotelaki bango wana bayambi religion chrétienne. Baye pe bakotelaki na contre oyo barabi bakotelaki bango wana bayambi religion islamique. Baye pe lelo bazondima ba asiatique, ba japonais, ba coréen, ba chinois bazoyela bango bandimi religion bouddhiste. Mais na nyonso wana moko te eza na date de naissance nango na Afrika. To aza na place oyo ya botameli awa na Afrika. Mais oyo abotami awa na Afrika eza mfumu kibango. Et puis na ba couleur to tolobela na bisika oyo batindameli. Mahomet akendeki epa Barabe, Yesu akendeki epa bana Israel, Bouddha akendeki epa baasiatique. Alors mfumu kimbangu nde ayaki epa na biso.
Papa Songanzila ndingo lobi. To bengo papa nkusu to papa Songanzila. Obenga ngai mingi Songanzila ne Songanzila. Kusu kyambu nzala. Donc vous avez pas guide. Mola Kisinzela. Bon, yo za Mola Kisinzela tozaka mwa mituna mingi ya kutuna yo na ematali disons histoire ya mboka na biso. Mutuna yamu avant mondela ya est-ce que biso tozali kosamba toyebaka nzambe makasi koleka pamba te bonzambe bakumbelaka ngo bato te me babotamaka nango bonzambe babotamaka nango nzambe partout atikala jamais kozala importe azalaka kaka lokal e soki nzambe akomi kaka importe epai ya bato wana bakoti na pasi yango wana ata bible mpo ka bato bazotanga soki bazwi na bandi na mokanda ya Deutéronome soki na bosango te na chapitre 13 Yawe azoloba na bana na ye ya Israel ezala mutu moko awuti to wapi aye kolakisa bino nzambe moko oyo bakoko na bino bayebaka te quel que soit miracle o bomoni mutu wana bondimela ye te bobamba ye mabanga eza na kati ya bible. Alors soki nzambe na kati ya bible alobi ke soki mutu moko aye kolakisa bino nzambe oyo bakoko na bino bayebaki te koma bokoloba te nzambe aza moko na ntango wana ekomi banzambe ebele. Alors soki banzambe baza ebele mpo na ntina nini mpe mpo na nini ya mibale okoki kozala kaka na zuwa soki oyo wana akoki mpe kozala mbanda na yo akobotolo mwasi ebele balingaka kokosa ke bakoko na biso baza kosambela bikeko kasi mwana mingi mpo na nini nzambe mwasi no na kati ya ndako azotala na ye nini buku moko eza na bafoto ndenge ezalaka catalogue aluli catalogue wana sikoyo abandi swati kobeze bafoto wana eza na kati ya catalogue nayebi te mobali soki oyo otali omoni azobeze bafoto wana soki okomonake bafoto kobotolo mwasi nabandi te osali ozuwa te omoni kaka azosakana na ye sikoyo nzambe oyo asali mokili aza likolo ya nyonso aza incomparable aza na concurrent te aya kobima die jaloux par rapport ya nini nani akoki kobotola ye bonzambe na ye aza te seul oyo akoki kosala zuwa parce aza na semblable yango wana tolingaka to explike bato malamu bakoko na biso bayebaki nzambe makasi koleka mokili mobimba pamba te l'Afrique est le berceau de l'humanité soki Afrique eza berceau de l'humanité mpo mundele alingaka lere nyonso kokomplike na kokode mpo bato basosola te berceau ezali mbeto oyo mwana avandelaka alors ntango balobi ke Afrique ezali berceau ya humanité elingi koloba te Afrique mbeto ya ebandeli ya mokili ya bato ozomona sikoyo donc Afrique nde mama oyoyo aboti mokili mobimba. Alors la première civilisation oyo emonana na mokili ya bato c'est la civilisation africaine parce que même temps bazoloba Égypte ezali 3 ou 4e pour na biso bayebi touta en Afrique centrale précisément na côte est ya Congo lelo donc entre lac Nyanza na lac Tanganyika na pembeni wana. Alors tosalaki bamboka mosusu liboso tokende kosala Égypte
mais contact na biso na bamindele nde bande à partir ya Égypte nde yango namoni mindele batangaka Égypte Afrique ya kala ndenge mpe biso lelo tozotanga Portugal lokola Europe mobimba soki boyoki poto euta na Kutulukeso Kutulukeso ezali Portugal oyo ezwaka premier contact na royaume Congo. Alors mpona bakongo ya ntango wana bazalaka komona ke bamindele bautaka na mputu don na Kutulukeso na Portugal. Alors Europe nyonso mpona bango ezali poto Portugal. Bakoko na biso bayebaki nzambe makasi parce que tata katendi na bandeko balandi bonzambe babotamaka nani mwana oyo abotami de 0 à 5 ans akoti classe te batangisi ye nano religion te me na bizaleli oyo akozala nango eza deja bonzambe komela libele eza bonzambe koloba eza bonzambe konguluma eza bonzambe kotambola eza bonzambe kosala nyonso mwana kosala eza bonzambe mpe bonzambe bodefinir yango te na kokende koyeba nano mokanda moko non yango wana meme intelligence bato ebele bazokanisaki kozala intelligent ezali kokende kotanga nano na kelasi kelasi epesaka motu mayele te me kelasi epesaka motu makoki ya koyeba eloko nini na eloko nini po mayele okobotama nde nango mayele ezali na kati ya motu eteni oyoyo eza koyeba koenregistre mazingeli yo na pembeni yango tokoloba boye mwana oyo aza de 0 à 5 ans soki akoti nano kelasi te parce que nano kuna maître akote ye te tokobenge zoba na banzi te kutu na kati ya kosakana na ye kaka soki ayebi koimite environnement ne malamu basi abengi ye mwana mayele mwana olera kokota kelasi akobanda kobimbola ayebi kelasi ebongisaka bomoi ya moto te kelasi surtout epa na biso liwa eloko ebomi mpenza bayindo awawa eza liwa nani kelasi kelasi eloko ya liboso soki na ndenge nini me balobi nzete na nzete okoyeba ngo na mbuma nango Nelson Yanzila avant mama Wivine atuna bamituna mama tata na ngai oko kobengela ata na kombo ne ya kobotama ya moyindo te mama Jata Jata mama Jata avant atuna yo mituna o toyoki yo bien elingo baketango bato bayaki kokamba biso kwa bamindele bayaki bakosaki bino po bino boyebaki nzambe akamati mwana pe ya bino na ndenge to mona kamuna ba histoire batindi na Portugal balati ye bilamba akomi évêque azongi évêque on peut umeli pete akufi na sima babimisi bitumba ti babandi ko konza bino ko kata bino ba maboko mais pourquoi moto mwindo kamwa na edité bozo bateme eloko nini ezanga tata katende na bandeko bala eza conventionnel soki convention ezala na kati te mondele alingaki koya awati mpe alingaka koma maître na biso te eza convention spirituelle tozongela yango mosika na histoire tobandela yango na histoire ya Abraham po bososola mayelaki biso parce que ebele balobaka ono nzambe ya Israël mais nzambe ya Israël pendant plus de 4 siècles bana na ye bazalaki bowumbu na Égypte wapi puissance na ye azalaki puissant te pendant période ya bofuti niongo ya bana Israël Égypte nzambe na bango azalaki impuissant aye komonisa puissance en dernière minute selon convention lokola pe biso nzambe na biso lelo aza ya kotelema aza kolakisa nguya pe bokasi na ye selon convention ke na lelo eza ntango ya bayindo aza kaka likolo e oyo nyonso akobundisa boyindo na eleko oyo akomi swa mosapi akomi lela pe akomi kanisa zala na niveau nyonso kozala na mandoki ya sorte nyonso yaka fukama senga pardon na mabe osalaki bayindo le contraire bokobeta makaka les 10 plaies ya Égypte étaient ya bino biso pe tozalaki ba grande puissance
to dirigeant qui monte na ba force nyos soki lelo bino bozana ba char biso bato ya liboso tosala ba char na mokili biso bato ya liboso tomatisa ba satellite biso bato ya liboso totangisi mokili satellite on ezaki ndoki te ndenge balobaka ke moto mwinda kozala na Kongo wakepe koloka moto na poto. Justement omoni mundele d'abord aza moto ya lokuta nyonso mundele ayekolakisa eza lokuta nde lokwa na nyaki na limbola yango nanga kolimbola na lokuta yango ndenge bozomona bango lokwa baza bato ya makasi nzoka baza bamalin parce que un escroc akoyiba ndenge nini si akokosa oti yo moko kotya loboko na poshe obimisi opesi ozomona soki nayebisi bino kaka po tokende mosika te napesa bino bapoint mibale yango nakota na lolenge mai wana masala emelaki eza na makambo mibale bato misato bato bandimela oyo eza grave nabandi na zemi ya molimo mosantu nabandi kaka na zemi nzambe moto asali science chromosome x na y nzambe moto asalango nzambe alingaki ke bato babotana koma bokoya koinvente histoire ke no zemi moko eyaka na mokili ezanga tata alors que mwana mwasi wana azalaki fiancé pourquoi nzambe fo azela mwana mwasi wana akoma fiancé ya Joseph bongo nzambe akende kotya mokumba parce que bozomona teke soki nzambe atie mokumba na Marie Joseph na ngonga wana akomi mbanda ya nzambe parce que Marie en dehors ya Joseph abota bana mosusu siko soki bake par exemple na état civil Marie a se présenté na état civil batuni ye mwana liboso Yesu tata na ye balobi nzambe bon mwana ye mibale Joseph tata na ye Joseph siko balobi na Marie bobenga batata oyo mibale donc nzambe a se présenté na même niveau que Joseph le Dieu tout puissant créateur ya mokili akende okita te na niveau wana aotikala akosala d'ailleurs Deutéronome elobi yana mokanda na bango wana mwasi ya moto fiancé ya moto kokosimba te lobi Deutéronome kasi eza Bible te mais justement napesi ndakisa wana po moyibi fo kangele na eloko ya yibi fo preuve ezala soki napeseli preuve na bokoko epa na biso balobi ono wana makambo na bino même Yesu aye mpona mokili mobima te ngai te moto nalobi eza ye moto alobi Matthieu 15:24 il faut kozwa bapreuve na oyo makambo na bango moko bayaki na yango nde nazongi nakende rapide nakende mbangu na likambo oyo bolobi ya mindele bayaki Abraham epai na bango kolandela mabe ya Adamu na Eva parce que Adamu na Eva bazali bakoko ya bamindele baza bakoko ya biso te po nzambe ntango akelaki mokili bato na bato baza na ebandeli na bango yango wana mundele na mundele bakobota kaka mundele mutu mwindu na mutu mwindu bakobota mpe kaka mutu mwindu arabe na arabe bakobota arabe asiatike na asiatike bakobota asiatike soso na soso bakobota soso libata na libata bakobota libata ngulu na ngulu bakobota ngulu antilope na antilope métis eza greffage métis eza greffage métis eza race proprement dit boye te eza mixage bomixe oyo eza lokola ozwi citronnier okoki kogreffe yango na oranger parce que baza bango nyonso malala na malala ozomona okoki kozwa safu te ogreffe yango na nini voilà eza lokola mutu na makaku bakobota te omoni mais mutu mwindu na mundele bakobota race intermédiaire omoni alors ntango Adamu na Eva basali mbe bana bango il fallait kokorige yango nde correction wana eyaki na periode ya Abraham nde bapesaki ye examen akata banyama misato banyama biteni mibale balakabola nde akabolaki abosanaki kokabola na mbele me na histoire ya Abraham balobi ntango aye na Egypte mpona nzala esalaka ye na ntango na ye aye apesi mwasi na ye pa Farao Sara Farao azwi Sara po Abraham akosaki lokola bamesana lokuta atikela mpe na bana na ye na bakoko na ye ke aza ndeko na ye ntango nani Farao azwi Sara
abandi komona kokauka ebandi kokota na mabele ebandi kokota na bomoi na ye ndi amitunaki likambo ekokoyelanga na ndenge aye kozwa biyebisi ete na mwasi oyo utoso ndi ate averifie pa Abraham ke oui aza mwasi nanga me pour kosede or Abraham asalaki yango mpe na mayele mabe nde bafuti ye Agar ntango ake kuna aboti nanu na Agar télévision na bino ntango moke na kokata kaka mokuse aboti nanu na Agar nsima nango aboti na Sara yango esali ke mabele ya fleuve Euphrates na mer Rouge Mésopotamie ya ntango wana oyo ezalaki mabele ya Abraham na descendance na ye ekei na Ismaël. Alors kuna epai bakendeki ntango Sara boti lokola Ismaël azalaki mwana liboso Sara alobi babengana Agar na mwana. Le fait ya kobengana Agar na mwana ezalaki déjà infraction epai pe ya Abraham na convention spirituelle. Alors ntango Abraham aye koshue na kokabola makila ya Satan Lucifer oyo koko na bango nani Eve azwaka, alors aye kosala sikoyo ke lokola aeshuwaki il fallait sikoyo bana na ye ya ye Abraham bakende koyekola bonzambe epai mosusu epai bonzambe ezali. Alors bana nini bakokende première lignée epai na bango eza maudite parce que na première lignée esika oyoyo Caïn abotamela parce que bato bayebi te ke Caïn aza mwana ya Adam te. Caïn azalaka mwana ya Adam te, Abel nde mwana ya Adam. Nde yango ekosala ke bakoconsidere deuxième lignée. Esaú aza considéré d'abord tomani na Ismaël aza considéré lokola Caïn. Esaú mpe aza considéré lokola Caïn. Yango wana omoni sikoyo te bana ya Isaac na nzela ya Jacob nde bango na bato bakokende sikoyo na Égypte esika bonzambe ezalaki. Boyebi histoire bayaki après bakomi esclave pendant 430 ans toniokoli bango. Eza nyongo lokwa tosali mabe il faut tobongisa. Période concordante na oyo wana biso toniokolaki bango. Nzala lisusu po bango kuna bauta aka kuna po bayawa nzala. Ata période bana Israël bayaki nzala kaka. Nzala ekoti na période ya pape Sixtin IV ndenge wana Sixtino IV ndenge bakomone babengeli yango. Nde sikoyo bomoni baexplorateur babali kotambola na mokili koluka bisika bakoki kozwela bomengo. Alors po tokotiango na molai na mbala nsima me totie mokuse wana ntango sikoyo Diego Kao aye kokoma na embouchure ya fleuve Congo akutani na baautochtone baye bazalaki ndenge oyo Diego Kao amonelaki bomengo ndenge akutelaki royaume organisé alobi nakutani na paradis terrestre oyo tolukaka. Voilà kozonga ya Diego Kao na rapport oyo akendeki kopesa na roi Jean II João II ya nani ya Portugal, rapport eke na Vatican epai ya pape Sixtin IV basali complot pona royaume wana nde sika wapi batindi ba missionnaire na bayebi français missionnaire azana mais missionnaire aza homme en mission missionnaire aza musala nzambe te. Il faut que nous puissions définir mission nini batu wana bazwaka po bayana yango wow voilà déraciner pour mieux cultiver mission mobimba bazwaki yango wana et basel lanzeme mususu basala basel lanzeme batindi po ake docteur on benga ba missionnaire mission maman cordonnier aza musala nzambe ça peut être oyebaka te batu bazozoka bapota na bamilangi na basende baleli epa nzambe nzambe alobi natindela bino moto asalela bino sapatu mpo bozala protege. Asa mosali ya nzambe okanisa teke mosali ya nzambe eza moto alataka sutana ake kovanda boye na buku moko na liboso bao wana nde
lokuta oto kufeli lelo tozonyo kwamela yango sikoyo ina limbola poto la ba étape tolobi baza ba missionnaire homme à mission mission ezali ya ko capturer royaume wana et comme ya bango c'est ainsi que batuana bakoyekola royaume wana bakozwa 3000 jeunes congolais ya époque wana bakena bango na Portugal po babalisa bango na 3000 femmes prostituées portugaises na nini na raison boye mobali aza mopesi mwasi moyambi acte wana bozo sala bozo kaba bokonzi na bino nde na lolenge wana moni baye ko sala ke tangu ba réussir ko manipuler ko travailler ba jeune wana na koko ya ye roi donc mwana ya Vemba Nzinga Alfonso Ier mwana na ye Nkinu Vemba Don Henrique nde ye wana sikoyo basali lokwa bayebi kaza na kati ya famille royale nde sikoyo batravaille ye makasi bapesi ye titre ya likolo ono akomi évêque mais tout ça sikoyo étape lere bazongi balugini babino faut pas convaincre roi se faire baptiser voilà le 3 mai 1491 date fatale date fatidique oyoyo roi Nzingankuru akiti poazo ya baptême akosami mwa petit mundele moko boye atie ye loboko alors akabi bokonzi pa ya mindele yango esali ya zwi baptême na le 3 mai 1491 na 1506 tango mindele bake ko découvrir mabele ya Amérique bakozwila bato na bango bakokende kotongela bango Amérique wapi na Afrique ça veut dire africain asili makasi akoti na période ya kufuta nyonga alors Mundele a utilisé ruse a utilisé le kuta et le kuta wana yango ezonyoko la biso tina lelo oyo il faut bato babimana na le kuta ya Mundele. Alors église oyo et accompagné qui explorateur église wana eye kovandisa esclavagisme ti na ba forme nango nyonso oyo lelo sima ya koteka biso esclavagisme ebongwanaki ekomi colonisation exploitation ya sur place plus d'exportation ya esclave mais exploitation ekomi sur place et après toye kokota na néocolonialisme oyo tozovivre lelo oyo église azokontinue kojouer rôle na ye ya kofacilite exploitation ya moto mwindu tina lelo yango bomoni baprêtre ya mindele bazalaki de connivence na baadministratif ya mindele na bacommerçant ya mindele na baexploiteur ya mindele oyo baza koexploite biso oyo baza koesclavagize biso ntango baforme bato na bango mindele bakei batiki baprêtre na bango oyo batikalaki malula mosala nini asalaki me ya kovandisa na yo colonialisme azofavorize ki mondele nani akombataki politique ya lekola na participe malula et à chaque fois balingi badestabilize mboka pouvoir bautilisaka nani église catholique parce que bakotisa na mito ya bato bakanisaka ke bato wana baza basali ya nzambe en réalité baza basali ya nzambe te baza batravailleur ya Vatican et Vatican ezofonctionne mpona bamindele yango wana bomoni lelo meme nani Mbuta Mosengo aza mwindu mais maye azosala eza mpona bolamu ya bayindo te eza mpona bolamu ya bamindele Nesonga Nzila église ekomi lokola parti politique ekamongo euti wapi lokola bibi tokoloba ekomi lokola parti politique matondo mingi sekele nde ebimi libanda te na ndenge nini nkombo ya mfumu Kimbangu ezali mozipoli ya mayema bombama
catholique mabe nyonso ya sala na mboka oyo ekobombama lisusu te ye na bato na ye na ndenge yango nazolimbola mama soki mabele akodefa ekimuki mbango mibutuku misato na boloko tata mpo bayino babika mope aboyi yango lelo lisusu nayebi te église amilakisi nde mosala asalaka na lolenge kani bandeko ya opposition bazosala politiki te mpona kolama kondo bato baka koyeba bango plus tard. Ntango mindele tozwi baindépendance balingi te baindépendance wana ezala effective batietye bato na bango me bayebanso bazalaki mpo na indépendance baelimina bango bakwame Nkrumah Sékou Touré bamutalo mongo bazwi bamarionnette na bango ndakisa mpo na Congo bana oyo bayebaki notion indépendance te bajeune étudiant na université bazwi bango batie bango comme bacommissaire généraux mindele babandi kose servir na bango donc na église et puis bana wana majorité baza kosambela na église catholique oyo bandimela basango lokola bato ya nzambe yo oza contre église catholique ngai fonctionnement ya église catholique na mabele na biso nazali contre na yango pamba te église catholique na lelo aza na obligation ya kosenga peuple congolais pe peuple africain pardon na mabe nyonso basali biso mais yo pe na moni na yo pe na ngomba na yo bazondimela yo pe lokola nzambe ndenge moko pe na catholique nalobi boye nga naza nzambe te oyo asali likolo na se biso nyonso na mokili tozali bana ya nzambe parce que nzambe aboti biso na molimo na mosuni nde toza bana ya baparent mais tondimana na bakalite na badon voilà nalobi mama na ngai baza na service ya baimpérialiste tozosolola awa tozotya mai na monoko te parce que nalingi tolobela bosembo opposition ebotami ntango nini bozoloba lelo dictature Mbuta Tshisekedi atikala kobundisa Mobutu te ça peut être bato bayebi te Mbuta Tshisekedi azali père ya démocratie te na mboka oyo parce que jusqu'à présent tozobunda po tokoma badémocrate entre guillemets kolandela ndenge ya bamindele mais la démocratie oyo ezalaki na ntango bakoko na biso fidélité au chef, respect au notable, badingite et salima. Nalingi na limbola. Mbuta Mobutu poto la kisake, Mbuta Tshisekedi abundisa Mbuta Mobutu te. Yango nalingi na la kisase. Batu nyonso bazalaki na période ya deuxième république, Mbuta Mobutu atende zola bayebi, pouvoir ya Mobutu, ezalaki kokanga na koboma. Bondimi que sans soutien ya impérialiste Mbuta Mobutu Tshisekedi a telemi par le bien Mobutu pendant les 3, 4, 5 jours na mboko et au sein le matin mais Mbuta Mobutu Tshisekedi azalaki mwana soso avimbi na nzungu mama na ye azana se parce que bato bayebi te opposition wana ebotami ndenge nini faut retracer histoire na bino po comprendre que tant Mobutu asali politique à recours à l'authenticité, en Afrique a mon pépé nationalisme et yaki makasi. Contact na ba pays asiatique, Afrique y ko comprendre révolution chinoise, révolution indienne na Indira Gandhi, révolution nord-coréenne na Kim Il-sung, révolution na utotanga chinoise avec Mao Tse-tung, révolution japonaise na Hirohito. Au moins, si on peut comprendre que l'Afrique est là. Alors, il faut tout ça la nuit. Au moins, si on combattre politique à recours à l'authenticité à travers toujours l'Église.
ndeko na ngai katendi mokolo bokoya po tosolola ntango molai filme oyo bomonaka ya noiri te ebotami kaka mpo na nzembo ya aye nakomitunaka nzambe o nakomitunaka basantu nyonso foto se mondele kombo ya sango oyo azwaki likanisi ke foto sala basantu ya bayindo nzoka baza basantu te baza bafabrike kombo na ye sango Vandek oyo asali filme ya bakanja sango Vandek bilile koyeba bino prochaine. Alors omoni mama na ngai bato ya opposition baza bato ya mindele bautilisaka opposition bokende bofinga botia désordre bokondimaka likambo moko ya malamu te bokoko se réconcilier na bandeko na bino ti finga bakoko simbo te soki basimbi bacréer babiloko na bango ya badroit de l'homme banini tout ça ebele nde omoni depuis 90 ntango fin ya guerre froide neni URSS epanzani bakomprenaki ke système ya baparti unique oyo bango moko bamindele baimposaki lisusu parce que bato batiaki barégime militaire na Afrique eza banani mais na bamindele bakotisi presque okomona Afrique omelaki dirige na basoldat et puis partout ezalaki banini baparti unique bokokanisa te bozolobela Congo awawa mais botala partout na Congo Brazzaville parti unique bokei na Rwanda parti unique bokei na Centrafrique parti unique bokei na Gabon parti unique bokei na Togo partout esika nyonso bokomona bamilitaire na bamilitaire balongoli bacivile batie bamilitaire po bamilitaire bango bakobanda baza na gâchette facile bakoboma facilement et puis bango bakovandisa dictat na bango à travers mais bato wana nyonso mbongo babombelaka wapi na poto et po babomba mbongo bien na poto il faut chaque fois bacréaka scénario moko baforme bato moko bayeba tentative ya coup d'état soki bato basali papre oki bango balobi omoni bangi basala coup d'état soki otiki mbongo na Afrique risque soki okimi mbongo etikali il faut boya kobombisa mbongo epai na biso eza bajamindele alors eye kosala sikoyo ke vers les années 90 ntango guerre froide esili bamoni ke bato oyo sikoyo ndenge basinspire na makambo ya Asie coopération déjà asiatique ezali na Afrique soki totiki système ya nini ya parti unique bato wana bakovandisa siko nationalisme alors faut koembrouiller bango sur le plan spirituel mama na ngai tokomaki na période ya réconciliation mpe ya relecture ya histoire na biso e bokoremarke ke na Afrique partout baorganizaki baconférence nationale et baconférence nationale wana banani badirigea yango baprêtre na baprêtre catholique et baconférence wana esukaka ndenge nini bacommission nyonso hyper sensible etikala koleka te bien mal acquis mpe assassinat eleka te parce que na vol et assassinat na bien mal acquis bango moko baimpérialiste baza na kati biso na Congo Godefroid Munongo alobi ngai nayebi ndenge Mbuta Lumumba akufelaki me nakoyebisa bino yango lobi lutaka tende lere wana bino boyebi la voix d'Isaïe ezalaki bino bato bozozwa bareportage wana tata wana lobi na ntongo alamuka te akufa na butu wana elobi na ntongo bato bazozela Godefroid Munongo ya kopesa explication ndenge Mbuta Lumumba akufela sango nde bazoyambaka akufaki na butu boyebi yango malamu tosunga baleki nensongi ya nzila ngonga ekomi namoni ngonga ekoki me nalingi natuna boye ezali nensongi ya nzila émission na biso ezali émission ya biso na bino donc toyali kola biso na yo lelo opesi biso maye mingi makambo mingi oyebisi biso mais la période oyo biso zali
nini yoko kopesa toli Matondo. na biso bana ya Congo po makambo elekaki wana eyela ezonga lisusu te et puis na suka okosukisa ozali nesonge nzila fovamu ndenge nini oza kovandisa bayebalandaka yo po baza na nsima na yo Matondo mingi oyo tobandeki kolimboleza kodenonse mabe ndenge nini mashine ya baimpérialiste ezofonctionne yango esali sikoyo ke na lelo bandeko na biso baza na opposition tozopesa ndimbola mpo bososola ke bozali lelo na maboko ya mindele baza koutilize bino mpo bodétruire afrique na bino mpo bodétruire congo na bino mpo na baintere na bango mpo na ngongo tozosolola toza na guerre froide entre États-Unis, Europe na Chine. Guerre froide ezana. Bazowela Congo. Ezana masolo ebele ya kobetela bino. Alors, Église, même la période ya conférence nationale, bokomona kaka ke Cardinal Mosengo azalaki na bambuta Tshisekedi na opposition. Lelo pe lisusu yango wana kaka. Soki lelo bozomona nazosenga na bandeko ya opposition bosala erreur wana te bozosala ya komona ke fo bosappuye l'église catholique po bozomona mpo na bino bozokanisa ke kobengana président Kabila to kolongo ya président Kabila na bokonzi nde ekosala bolamu na bino bokobénéficier rien. C'est au contraire tokokota na pasi makasi parce que eloko o mundele aza nango posa a perdre mabele ote yangwana zaza na batu na ye et puis batu wana loposo na biso te me barase intermédiaire o balingi ba imposer biso po bango bazala likolo tozoloba na bino yango bandeko bofungola miso yangwana tolobi ezala papa Mosengo ezala bandeko na biso ya opposition ezala bandeko ya majorité. Congo est un pays prophétique. Na Congo nde esika gâché tezali oyo Afrika ekobikela. Na kosepela malamu bolanda likambo oyo yo. Ona zolo bana bino lelo. Ba combattant na poto. Bazo bangisa bino boboya na mboka na bino te soit disant bakoboma bino. De même babangisa bato nyonso bokende na bamboka te esika bobotami mpo bandoki bakolia bino yango wana moni bato nyonso bakimaka bamboka te aza ministre akopréféré akende poto ke akende na village natal lelo botala bavillage na biso nyonso etongama te likolo babangisa bato kindoki bino mpe bovandi na poto bazobangisa bino boya te moye mpe boinvestir na mboka na bino ezali te. Donc, on a des stratégies mobiles à utiliser. Alors, bino bozomona, pour nous vendre la poto, bozo kanisake, au lieu de bayo moko ke non, nga pena pona na ya na poto, na kosa. Bakana kana bango ngate na mboka nanga. Siko olingo komisa mo lokola solo parce que mundela lingeza de la bongo, o yesu sina ye a déstabiliser kaka Congo a déstabiliser Afrique oyo tozosenga na bino toute tendance majorité opposition na place autokomi ozala ministre ozala politicien ozala bandeko na yo o baza ba politicien te o baza ba sango te o pe baza ba ministre te mais tozana bango na kati ya mboka oyo tozoni okwama oyo yo même na ki politicien même na ki ministre même na ki député même na nyonso ozali incapable ya kokomisa ye na bozwi na bomengo mundele aza na nyongo na biso papa katendi mpe bandeko bazolanda parce que mundele na période oyo tozali mpona nini bozomona bambrouillement oyo nyonso peuple congolais fungola misu makasi basalaka biso boye po torate bomengo na ngonga oyo tozali mundele aza na contrainte moko na période ya 4e président il faut asenga pardon mpe afuta biso adédommager biso il faut atika mabele na biso biso moko to dirigeango nzoka mundele ayebi ke soki biso tozongi bakolo mabele na biso ye aleli mundele ayebi
ke azokende na pauvreté ya makasi yango nalingi kotika te amoni ke fo akanga mabele me ngai nayebisi bino boye bokweya na motambo ya mondele te mposi akomi na déclin akomi na suka azinde ezomata biso renaissance africaine to se réconcilier tosangana opposition longola esprit ya bamarche mondele azokosela yo longola esprit obomisa bandeko no bayindo na mutu na yo mpo ozokanisa ke soki bato babimi tobomani mpo bokaba lisusu mabele na mondele ekosimba te bandeko ya majorité bobenga bandeko ya opposition tovanda esika moko toute tendance confondue toza koorganize conférence oyo tobengi bandeko banso diaspora bisika nyonso bino nyonso majorité opposition secteur informel formel biso nyonso tovanda esika moko totala epai touti place tokomi na epai tozokende batongaka mboka kaka na kimia mondele alingi kimia te bino moko botala botie data baélection mais azodinga te parce que ye souci na ye ezali ke soki bomemeli yango na ndenge ya bien boketi na baélection alors bokokende na kimia bokoyeba koraisonne malamu nzoka mpo na ye ezali fale botia désordre mpo bayeba kokima bakende na opposition ye moko lisusu arécupere bango atia bango baopposant ya bayeba kokota toza na baleson ebele na ngambo na biso ex-président Lissuba akotaki te ntango alongwe mindele bato balongoli ye lelo aza wana kaka na maboko na bango ce qui veut dire eza président Sassou te moto alongolaki Lissuba eza mindele bato balongolaki ye omoni yango babombi ye lisusu mpo azala anti Congo Brazzaville papa na ngai katendi zola kezolaka beno mingi yebisa baleki lisolo ya Tchad isenabre Bukuni Wedei avant nani Dedi Akota likelemba nini eza kosala Bukuni alongoli isenabre azongi alongoli Bukuni likelemba ti nsima nango lokola bamonaki bango baza boyeboye adi baye kozwa piese mosusu baye kotia soki kaka olingo bongisa mboka na yo mindele batelemeli lelo na Angola changement euti osalema ya président de la république président dos Santos avandi président Lorenzo akoti dollar ezalaki na 32 mbala moko emati na 49 000 kwanza mpona $100 est-ce que kochange mokonzi nde komema bolamu na bato bie changement ya mentalité nde kokumba bolamu alors mpo tochange mentalité ezosenga biso il faut tovanda esika moko il faut tosala relecture ya histoire na biso oyo asalaki mabe asenga pardon akorrige yango tozosenga na bapoliticien toute tendance confondue pendant 57 ans bientôt 58 ans boservir Occident bokowanga nango ti boservir Occident bose réconcilier entre bino bosenga biso peuple pardon sima bosenga biso peuple pardon tobalani na bino 2018 oyo kaka tokei mindele tourna bino boya bosenga biso pardon tokota na indemnisation boya indemniser biso parce que mindele pe nazoloba na bino mikanda oyo tokomelaki pape oyo tokomeli badirigeant européen oyo tokomeli badirigeant américain so bomoni yango eza maseki matondo me boyeba malamu ke so bosengi bayindo pardon te boye koluka te boindemniser Afrique. Troisième guerre mondiale ekozala inévitable nazozongela ngo na monoko na nga bokoduta ngo lelo me bokondima ngo lobi oyo bozovivre bacalamité naturelle eza le diple ya Égypte oyo biso mpe tovivaki lere tozalaki bagrande puissance. Alors bino mpe guerre wana ekozala trop meurtrière mpo na bino Europe ekozala dévasté mpe bakodétruire yango na niveau moko bokondima te bokopanzana na mokili bokokoma biloko mpona to évite wana tokende na plus na loi complémentarité eza simple toyokana mpo mokili evanda esika moko village planétaire totambola na complémentarité mabe eza nini soki moto avandi esika kolta ezali ye bakomi moto ya mbongo kaka il faut biso tolalaka na babikuku bino kolalaka na bandako minene
bino bozala na vie biso tozanga vie non yango wana nazongi mama na ngai Diata mpona na limbo lelo kotunaki ngai ya école botala classe intellectuelle l'Afrique bazwi batitre universitaire na niveau ya likolo ya badoctorat comparé d'intellectuel africain par rapport à l'européen. Nani aza na se nani aza likolo. Par rapport à l'arabe, par rapport à l'asiatique, Afrique est au bas de l'échelle. Donc moi petit mundele moko atanga même pas akoki koyawa na Congo ton Afrika wa azo mvuka okomona pe mutu aza ne bonga munene to aza na titre munene pona nini complexe d'infériorité o bake kotanga na kelasi que l'homme blanc azande supérieur alors que yo mutu mwindu mutu za supérieur parce que yo mutu zali na bomengo oyo eleki mokili mobimba mais classe ndezo boma yo yangwana buko to bimisi ya voici ma lettre d'étudiant tozo kabolela bino ngofele za pona bolamu na bino ba politicien ba bimisa bino na balabala ti bino bano bomelaka masanga toza ko insister même masanga wana ba piéger bino botala ba botuna ba kulutu na bino nyoso bazalaka ba ambianceur mutu moka tikali ko bongisa vite masolo toza nango ebele ya kosolola na bino mutu abimisa bino na balabala te mais boyebisa mutu nyonso aza na esprit ya kobima na balabala yebisa ye bandela nano na koyokana tovanda esika moko tosenga na pardon po biso ntango tokobanda kobima na balabala biso population ekozala poli mpe mati nde tobimi na balabala po transport emati nde tobimi na balabala mais tokobima na balabala te po yo olingi okota okende obombaka mbongo mpa bamindele wana toza na d'accord e tokóma na esika ke tolingi totonga Congo na biso mpe Afrique na biso esalaka biso pasi lere mosusu nazoclotire bandeko na nga mpo na ngonga mama na ngai Diata mboka lokola Belgique akokota 80 fois na Congo mokolo moko alamuki na ntongo na kati aide na nga napesaka na Congo mais un injure grave mwana moke ya 80 fois oyo azodépendre na Congo lobi alamuki aidaka biso neti na nini seka alingi abimisa biso bagayard zéro tolakisa ke tozali quand même 80 fois plus grand que la Belgique et soki tolingi tolakisa yango tosesoude tolobi Belgique aza na droite ya kozwa élite intellectuelle na biso lokola marche pied na ye lokola marionnette na ye po asakanela bango mokolo bapoliticien na biso bakolongola na esprit na bango ke mundele aza likolo bamona ke biso bayindo nde toza likolo ya bamindele ke biso na bankota na biso nde esika mayele ezali bomengo ya mabele na biso nde yango wana oyoyo ematisi donc mokili mobimba même ba chinois baza na posa bazwa kaka Congo masolo eza ebele buku oyo eza ofele tozokabola yango mpona bino bilenge ya lobi papa Katendi mama Diata bandeko balandi jeunesse na biso ya lobi totikela yango indépendance bajuire na bomengo na bango oyo eza na mabele na bango bamaîtrise bamilliard énorme ndele asali plan bana ne na bakoko na ye bazala servi na bana ya bayindo esuka na periode oyo bacombattant bozonga na mabele na bino vaut mieux antilope boyokanga malamu antilope simbric nyama nyonso ya zamba lion aliaka misuni autant banyama zamba bavivre na lion na kati ya zamba ke bavivre na bachasseur topesi yo merci mingi Nelson Nyanzila nakanisi
na nsima tokokola komona lisusu po kolanda liso na biso po lelo tolobi likambo etali histoire ya mboka mais oyo ekoya nsima tokoloba histoire ndenge babomaki ya Kipavita na basango eloko nini lisusu ezangaki wana toya koloba ngo na nsima. Mais na buku de préciser te buku ya indépendance lokasa ya indépendance ezali awa nde souci ezali bandeko badeforme teke na fingi bato bantilope mais nalingi nalimbolake nyama zamba akopréféré vivre na antilope que à vivre na lion malgré aliaka misuni que à vivre na chasseur oyo akosilisa bango na mbala moko abandi commerce ya banyama parce que azomona bango ebele alingi asenrichir na kosilisa même 10 000 antilope na mokolo moko bomengo na ye. Alors mundele même abomisi 3 millions de Congolais na est ezolobele eloko te. Même na Sud Soudan abomisi 15 millions ezolobele eloko te. Alors bakozwa mutu moko bazobrandir que na Afrique bazoboma alors que bango na bakisi na bango na banzala bakotisi na Afrique na ba système na ba guerre bakotisi na Afrique eza kosilisa population africaine na niveau moko wana même droit de l'homme amonaka yango te alobelaka yango te kende na bahôpitaux ndenge bato bazokufa droit de l'homme kuna ezalaka te. Donc droit de l'homme kaka soki bosali marche nde droit de l'homme abili Congolais Africa. Merci mingi. Merci mingi. Merci. Molino atana patiengo atakondima patinetego oyo patiengo Molino atana patiengo atakondima patinetego oyo patiengo Tokyo peki kolo bango Eba tinie Naba